Bonjour, bonsoir. 3Exact TV Production. Nous avons toujours dans le cadre émission La Vie sur Découverte. Nous allons continuer avec la même personne. On va orienter toujours dans la commune Angale, mais cette fois-ci, nous changer de quartier. Nous allons qui dans le quartier Mousseï. Nous avons juste une partie. Il y a Mousseï et aujourd'hui, tu es de l'autre côté. Hein? Tu es par rapport à l'appel, tellement Bobengi et Belé, pour insister, pour commun Mingi et puisque Tozana na service Nabino, voilà la raison pour laquelle nous sommes encore revenus dans la commune d'Engalema pour Nato Kendebisika au Bosengi Biso. Aza juste à na gauche nangai wana président Géry a yende mwana mabele mwana Ngalema donc yenda zola kisabiso et puis vous se retrouvez trop France, Belgique, Allemagne, États-Unis, bobengi de partout parce que vous se retrouvez. Le bien na mon quartier na biso, na mon table ronde moko kutabi na mama Godé na Paris. A benginga tia sali appel normal alobi vraiment musala pitoko na mone pas na biso na pas na table ronde wana donc à se retrouver qui tellement batapoto va se retrouver ebele tozana pona bino kande tolobaka kabali solo na batu ko bomba te omoni pa ba voisin omoni pa ndeko bengaye etango olingola ndemission benga bandeko botala susa koyeba te mais oyo eza 3Exact Production donc so beton ka YouTube okoti mbala moko tozala toujours na posta na bino hein télévision eza radio te bilili ndezoloba tolobaka bongo bilili tout suite wana toujours ça les a besoin na bino osengaki quartier Bumba bomona ndenge nini ekoma yango wana moni tozokota sikoyo masse ebele boza na poto na yebi susu boza na contre-temps mon babulo mais sikoyo nangi eza image. On a remercié Fafa de Molo, l'encouragement de Mozo Sanga Michouri, les garçons Michouri de Paris. Donc, il y a un peu de découvrir dans nous. Quartier Nabiso Bumba, Simaya, église à Maman Langi, on les a parcelles à Bumba. La Liboso place dans l'autre les a régie des eaux. Attends, on a route Matadi, nous avons Kotasiko Bomona, Moussalande Loba. TV za radio te. Siko awa bato zali awa na droite na ngai. Eza parcelle ya Général Bumba. OK, Général Bumba bando fanda na Ipen wana. Wa Ipen wana. O ba Général Mobutu wana. Général Mbuza. Awa eza parcelle na ye. Mamola nginda kuma ko louer yango. Parce que moni wa sali Galaxy wana. Galaxy va comment louer chaîne de prière Mamolangi et Zara na Katia. Rabso to Zara bana mité to Zaro yawa. Mbali boso na mona savimbi na vie. Na mona e awa. Abando prier apa Mamolangi. Azaute erona général Bumba za era Mobutu. Mobutu na pouvoir. Ezala passer na général. OK. Savimbi soka ye ki chasse Zaro zala. Wa to zoka rebelle moko boye. Azaka na ngola wana ba ajezana no moi ba ajezana awa. Awa sikoyo la place oyo ezalaka place ba système bon moi koloba exactement comprendre kaka donc bana binga bayebi o bana poto bayebi ke awa eza chemin ezalaka parti bon boye chemin d'art ezalaka ba système ebika ndenge ezalaka kaka siko nde tozokende boye na diagonale kuna ezalaki pas général eluki batie banini na mandala la OK nini nzeta mandala lo ze passer la général eluki après ton général eluki ke fali afutela awa OK fali pupana na ketchup na bana bango nyonso tout bafutela awa soki tokebe tokopusana tokota veni totala mais malgré suka awa veni oyo aveni avant lié moko Léo Sommet André Kimbuta avant comme gouverneur avant comme gouverneur André Kimbuta vandaka si azo sala azo préparer la propagande na ye makambo nyonso tout azaki awa mwana quartier place ndako étage André Kimbuta awa juste à la droite na biso na droite na biso awa Yandra Vanda zale pa na ye abando futela okoma waza ko futela wana yoyebi kaka
agi makambo ezalaki me bakartier mosusu ezalaka oyoyo oza na makambo nde moye ondimi nano ndenge ezalaka kaka oyo biso mpe ntango tozalaka na makambo na biso wana na lumière totourne awa epa Jessica petite sœur moko métisse asololaka bien awa epa na bango ala moni ekomi nango église saint des derniers jours bon biso bana nzambe dernier jour ezalaka te biso tozala aveni suki awa po soki toke kuna na nsima eza ekole ya lycée tobongisa epa te bamosei kwana ekangami na bamosei ok sikoyo tozongi sikoyo donc babenga quartier Bumba makampani mpona général Bumba yango wana ndenge influença mpe kuna oyokela na ipene ke avenue ekoma Bumba yango oyo bajoni ndongala bozokomona quartier mama Godé femme sage olandaki kuna table ronde siko awa pe je crois bien on s'est retrouvé azala calme aza na France azalaki vraiment nesengo telaka asali appel normal président Géry mama Godé ezala calme appel normal akoki koresiste te tellement émission esalaki bien makasi ayeba akoti WhatsApp nazalaka nete aye na appel normal toza mpona bino oyo nyonso to aza na besoin bengi kaka numero eza wana asepeli amona bie epatanga na lycée abitaka lelo nakoma mama nakobana na boti bapesinga bakoko donc ayokaki esengo makasi abina lakisi mobali na ngai tala quartier awa fadi avanda pa général eloki lufungula numéro 6 nde tozokende parcelle ekangami na fali eza bacamarade moko bakenda poto tokola mpe na bango bise yenga basylvie yenga bakilelo baza na Italie biso aza na mpana bango awa na droite epai ya abieme moninga na biso auti okufa sikoyo guilin tekila epai na bango awa yango wana ntango tozalaka mwa baage tozoya yebika soki touti classe toye awa epai papa bieme awa mpo baninga na biso bakiwewa batoni kiwewa bapatrik kiwewa soki mpe touti classe tokoya kaka awa ndenge ezalaka kaka yo patrik aza na ngola bantoni donc bapanzana osangani nani sikoyo soki mpe tokoti na avenue mpe suka tokosala visite mpona kotala kaka oyo avenue bakiwewa yango ngo nyonso to akola na zone bakiwewa avenue bakiwewa yango toujours na cadre ya découvert kaka ya quartier makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise baveni ezalaka nango mais sikoyo bandako nde ezalaka boye te je comprends makambo yango ndenge ezalaka na vika motu moko akoza abetili bakuna zelo akoyi na miliki mosu akoyi na matela mosu akoyi na matela
oloka mutu pasi waki mutu pasi te asombi na ye atongi na ye lisusu mpe kande tobaka super tombalbai bana sheiki mpiatu donc moto na bolenge bamonela epasi te basakaneli yango lokola misie na biso Alain Mpela ntango akabwanaki na ntango alongwaki paji bafutelaka awa Alain Mpela Alain Mpela afutelaka awa erasaki mouvement na ye ezo repete tozuya awa ndenge ezalaka kaka C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coup de tirer. soko bimbo ma Saint-Luc banzele ba rezo ezali awa ezali rezo te ndenge nzambe asala mokili na ye côté mosusu eza pente côté mosusu eza tout droit côté mosusu eza dans neti ya tomona roi likolo kuna tomona bona se tomona awa sikoyo soki nzela pende eza oke banzela ezali pena ti okobima kuna na se pampapa obimi kuna obimili na côté église ya Kamanda kuna soki eza côté baedi badiata bale nzambe bafiso bochwale kasi ya bango mabanga ye jimi kilenge pa lokoti ya ye ya monene ya kilo ya nzambe ale nzambe die le père omoni baveni donc yango awa mpe ezalaka boye te tozalaka kokola ezalaka boye te ezalaka mpe basystème nango kota bavie na biso sipo jazz soko mati boye kuna ozone eza babranche ebele donc mpe bozana ozone eza système moko boye chimique eza baterme moko chimique ozone eza bagaz moko boye eza likolo tokokutana na bankolo bavie sami baza na bomoi bavie na biso kita bapapa na biso Jérôme bakoexplike biso ozone bandaka ndenge nini banani bazalaka banani niko mokonzi mpe asengaki soda poto abaki no géri naza ifo naloba te liloba moko na mission oyo naexplike mpe ozwa ndenge nini makambo yango ezalaka po ifo balobaka ifo les gars qui ont vécu omonaka bango tosala kaka badécouvert explication siko bango nde bakosepesa explication omoni kuna ntango tozalaka bana mike toza kokende boye toza kobuka biloko boye ndenge ezalaka mpona likambo boye esalemaka yango wana bapesa kombo oyo bakombo mosusu eyaka mpo moto ya liboso ya ovanda na tongele bapesi yango kombo na ye sikoyo tozwa gauche ape tozokende boye eza kokangama eza kosuka mais tokomaka mpo todécouvrir kaka quartier kaka po eza déjà découverte émission toyelaki boye vino tout droit tokutaka na quartier toza boye matadi soko tokiti mpona kuna makampagne oyo ozomona kuna na ngambo wana
ma campagne na ndenge ya nsima ya érosion face eza en face ya kombo nango nini ya camp mobile Horizon Massamba. biso mpe Horizon Massamba oyo bayemba wana Horizon Avenue na etanga asombi bamo mpe apesi kombo ake na leta anégocie ndenge ezalaka kaka awa nyonso sotali bafilme na lumière mapresente suza bambote ebele place ozali Moi, que le président Gérard est toujours fidèle. Joie, awa, ye moko ayebi tout ça, film awa. Donc, naza bien tata. Nazo luka ka ndenge zo luka ngape nazo luka. Na yebi yo kozwa vanga po pesa hein? To nzete moindo abwa noir. Awa. Bato ora bango bato SNEL. Bato SNEL ozone. Ah bah venir souka nango déjà. On souka pour na sima kuna. Ils ont un quartier mosusu. OK. On va venir souka. On a mutuka ya DDK. C'est plutôt qu'il peut bouiller. Boni. Pour ça la kaka. On a curiosité. Tellement des émissions découvertes. Émission découvrir kaka. Na ba balongo aux zones batale. Ah et le on a tika on te commandé boyer. Quartier comment boyer. Ouais. Oh, c'est là à la muka. Pour changer nationalité. Pour nos arrêts étrangers. Pour on rappeler encore origine. Au moment où déjà ça là. Et surtout si au moins erreur mot ça le commettre erreur. Ba rappeler. Ba nyemo foyer bara. Ozaka na fier mboka na yo. Ah mutazala ka leze pa na ye. Na monaka boye. Balakisaka boye comment bomoni. Kuna pe zango parcelle à moto. Et soki nango mais ba tia clôture ezate. Donc on les a babengo érosion yenga mais bato batonga po architecte balakisa mayele na bango architecte ata place ma ezali aotonga kaka bisa mayele na so oza na mbongo no otelemisaka wana cercle épique cercle épique yango wana eza boye sur na yango tomata biso oyo elobi nango vie na bo nani baer na ngai habitango grand frère na sombi lupango ngo mai ba habité atuni alobi yo bi Italie batonga ngo ni lobi te Italie batonga ngo na likola mai abili Italie mai ezaka na se mayele kaka na mayele architecte kaka na mbongo sa mayele pour ngaka négliger au place ngo boye ba poto mabi abili yo zolo ba ngo Italie batonga ngo ndeni asuki sai Italie olulaka na Italie abina sena ngo yo yebi désert tala nde batonga sous l'océan. OK parce que tokomozonga tozokota sikoyo avenue Horizon Massamba okoti kuna obimi tobimi donc quartier Bumba eza nango munene te mais moke mais joli joli Kinshasa ngo yango Babo s'abonner bokoto toza na besoin ba demande na bino bo emeka te bo suka kana commentaire te bo s'abonner lisu massivement venir toke robima kuna robima ngai moko le quartier na yebi donc maître modé na Afrique du Sud petit na ngai ya maître ya Bogar yango Joël Congo Mobutu oh vieux na maître modé tango Rolandango on a ba petit na ba Afrique du Sud ba petit na ba Bogar ba grand judoka ba vandi sakuna makasi donc ba komona yango maître belge maître ninja tu poses maître couteau le but bon mona boyoka je crois que code de koya yango wana téléphone kolela président Géry to sepeli yango oyo avenir Horizon Massamba yango OK le lazara koto mama so ye nanu asali nini
Kena asali na tomba lubai te. Na simali basala chèque piatu. Po chèque piatu ndelo ko bon. Ce ka per tomba lubai. Bana mbabongo chèque piatu. Oh misate yamba. Mais comme le gars là mo ba ozelela ngoko orge baza déjà hors jeu. Chèque piatu tomba lubai. Awa siko nyonso tour. Place au monde ndako étage wana. Ezaki ya famille Zulu. Ma papa ba belge wana basala na mindele ferme wana ezaki aye. Azaki asa ba métis. Nous ezalaka mama tant toujours retourner nyonso ezaka bilanga. Ba tonga sita monene na kati kuna bato basomba. Ah. Pour a clôture kuna na sima eza cercle épique. Ndako pas ba cheval. Na droite bope droite na ngai ezaka banda côté ezaka ferme zuba toujours kosomba ba masango ya nini ya o basalaka popcorn awa ba pondu ba nini ezaka place pa zu bon talaka yebi kaka donc ye moko mukolo tomba lubai nini chai piatu donc oh quartier. Dans les langues, pour eux, sous découvrir quartier, on a quatre nègres et comment. À tout travail, non. Quartier Zulu Pesali. On a bandako, la canon. Donc ça vraiment mon nègre quoi. C'est ça mon nègre. Tout ça découverte. On est venu Mukoka. Venu grand prêtre un musicien patron abiso patron ba musicien asomba lupango wana ozomona après la jipa nezali tokotanga kombote mes places ye moko ayebi parcelle na ye donc bete loko moko donc alakisaki yana ezali tout va bien ça. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesu zombanayo oluka baboye ya yesu yakanayo ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Au place basalisco station. Bossa régie des eaux. Les gens ont deux entrées. Entrée à Bumba. Au côté église à Momola Ngezali. Na entrée au Sueza kuna côté à Moni Tobimelaka. Côté Boto. Tokota boy, tous à droite. Ndenge expliquaki, papa biseye nga, ngabi bisa kolanda émission. Awa,
Voilà, bisenga awa na sima papa biembe. Pas ya massa so to tika biso Guilin Tequila. Donc ezaka nango atera basket ezala banda wana ti lelo ezala kaka nde bana bayaka kaka yoyebi kaka bana quartier na ntongo po baparent logique alingi te monaki kati ya prince kuna tu auras des problèmes boye na ya kobetaka ta basket na baninga ndenge ezalaka kaka. Ingénieur, moni ndako na tournaka mokili kitoko. Na tournaka film moko kuna mokili kitoko. Place wana aza kolimo, ezaka ndako mundele, talaka mundele atikela biso ndako. Toya boy to sengia bino. Non, pas de problème. Jouez. Mundele bi valeur à culture. Yebi valeur à cinéma. To exploiter wana ndako oyo tozwaka oyo nazaka faux prophète awa oyo nakangaka bato na ndako soki oyo nabikisi awa place batie nini na nsima wana faux prophète yo mo faux prophète ok nyonso tu tozwa eza venir ya Droumera afali non Madrouma nayebi kolanda émission Madrouma sonne awa oyo moko baka fo nalekaka trop pa Arnaud Madrouma nayaka awa avenue tobandaki yango oyo avenue André Kimbuta Vande po kuna soki tokobima kuna soki tobima boye fo tobima na deuxième entrée mpe deuxième sortie nango avenue Arnaud Madrouma Droumera fali donc nayaka tout le pas na ye ye azaka yer moso avandi prise leka non la palais ni olba bomba échangea déjà masolo échangea ok c'est ça omoni quartier Bumba wana Bumba na ndenga kala po etikalaka bombo dans le roi 24 novembre ata bolobi libération to tolobaka 24 adobili mpe abotika noka Bumba sikoyo tobima na régie des eaux batongeli biso asika yango wana toujours na route Matada tozongi sikoyo na route Matada sikoyo quartier Bumba sikoyo tosilisi yango eza nango moke mais joli donc nzela oyo nde tobimi boye soki na droite okeki ntambo magasin ti obimi babandala ti kote mokonzi ya mboka avandaka kuna eza quartier possesseur batangaka kombo te kote bati oke kote mo batangaka kombo te kuna tokotanga kombo te soki ozwi gauche boye ti ipene ti bambinza village Congo central bakindele nyonso wana awa station mpe ezalaka te aya koya na nsima station ezalaka te eyoya na nsima donc sikoyo kobeta sikoyo kamanda tokota sikoyo avende l'école na ndenge ya makampane kote ya bamasa na ngai edible diata na bale nzambe baboni kamanda à la découverte okay. Avec l'école oyo emati salik yango
parce que outi route Matadi et ça clôture à lycée Tobongisi côté outi avenue de l'école côté la l'autre fois côté qui na Musei et on peut continuer à ngambo oyo la sens wa aussi on les a bokenda bimiti na nini obi Saint-Luc na Saint-Luc kuna okutani na ba venue ekendaka Delvaux Ipene ceux qui kiti Kalwano donc aucune école ya bakonzi ya mboka école ya centre militaire wana basala ngo uniquement pour na ba militaire solo ka centre militaire et comme l'école de guerre changer combo comme centre militaire mais école de guerre kama baya aboutique nte bomba ndenge japo siko ba boutique ya ba militaire kaka to ya ba civil banda kuna ngombe banda kuna ngombe wana na sima après bantene ezali tango wana toza ko leka donc ba po ezala te ezaka yo moko omoni ofungoli boutique liboso lopango nao siko ebenga makama mabaya pona nini etongama na mabaya mabaya wera sala clip moko awa nzembo je crois bien ya Coco Madimba ko bana classe baza ko lande belé na sima asala ngo la kaon banda ko yango ezo mona na wana banda ko ezaki ba moni ndenge belge za ko tonga banda ko kala ya bengo nini ba célibataire militaire donc ba célibataire ba marié militaire baza ko tanga na classe en fait on banda ko wana on ba bengo kama baya banda ko na Amérique eza bato bakanisa te bazocola ka mabaya na Amérique eza bandako bafabrika kaka na mabaya fabrication bandako eza kaka na mabaya bandako ya mingi ezaka na poto donc yango bazobenga ka mabaya siko biso awa na Kinshasa so biso moto ovanda na ka mabaya azomona ko ozocritique donc kitisi vraiment tako bisika vanda ka mabaya olavanda na kanini yake na mabaya eza siko ndenge construction mondele asalaka eza bako bandako baprépare bandako baosala wana donc yango awa sikoyo na ngambo kuna eza mopanzi ya lycée siko kango monene nango nde ezalaki boye na nsima eza istek eza institut supérieur istek tozalaki ebeta bale so touti boye tokebeta bale na istek ezaka na compte à compte istek eza na privé eza privé oyo tonga na kati ya compte te yaza na kati ya kati baza na ok président je peux préciser comme l'on peut comme mona wa istek aza na mabele na ye clôture na moni o nyonso ezaka kaka ay kutu ezaka terrain bale ero baza kolela babilemba wa pe na moni bon on ndenge nde baotonga salle moko boye kaka mpona camp nde na omona sala nyonso na eza clôture ya lycée Tobongisi so batongi baboutique oyo okama ezalaki na monene ezaka moke eza moke istek wana eza institut supérieur place bamédecin babimaka bainfirmier babimaka eza genre lokwa baistem istek donc avenue so oke boye tout droit Saint-Luc côté papa a tourné film ya la vie est belle kuna côté balandaki mvondo balandaki ezalaki kuna liboso kuna na avenue liboso kuna na lolo la crevette kuna babenga ngo lolo la crevette asa tourné film puis clôture wana ezalaka bongo ti lelo échanger te clôture wana ezalaka mais na kati bamodifia mais clôture wana c'est historique etikala bongo ti lelo côté papa baza komata na escalier alongoli jaquette balandi bakimi na Amazon ovandi wa eza boye tokuta siko quartier ma campagne ande de Londres tokoti siko ma campagne ngai gino yango oyo pitu félicité quartier yango oyo quartier yango oyo pitu félicité ya maachene
Vous découvrez car ne ba demande na bino esengi pour s'abonner. Vous avez besoin de mon quartier no ata wapi. Ubengi. Pour ça la descente au mon quartier no au secteur. Olingi peut to kuta na mutu moko boy to sola na ka numéro 1 ozo mona s'afficher. Benga na yo nyonso tika na message. Tozana pona bino to kita. Atobi eza malweka. Atobi na mpasa tozala tobi maluku. To kita to sala ni wapi. To ya na biso. Papa lelo. Quartier yango. Tout ça qu'a découverte kaka. Olito. Baba longo. Comment ne boye comment baya. Comment boutique. Ningi batika boyete. Ba femme boutique on peut ba saka ma. Et la nana. Bon les sous président général obet na ngena yeba kutu. Il indique à combo. Exactement mabaya. Ba boutique on peut mabaya pe kaka. Boko babito garder authenticité. Authenticité. Et qui maté. Ani piwe. Donc nous avons aussi tokoti ma campagne. Ndé non tokoti ma campagne. Si tokota so kama baya so ngesila. Na ko expliquer parce que souke là, parce que to bandi so ma campagne. Ah non c'est la carte zone. Non c'est la carte zone. Commerce comme partout. Kin kabo. Ah, dollar et mathématique. Biloto mathématique. Et qui t'a na on lisute. Yo baba ndenge nini okoto. Ba oui, kin kabo. Ah, sikoyo, tout ça découverte, ok. Aussi, to koti na kati. Awa, so keibo. À droite na biso. À droite. Et kei tout droit istek ti et bimi puna. Ti na Wintercité Baudouin. Ti na Wintercité Baudouin. Quartier to uti yango. Na gauche na biso. À gauche parce que uti na quartier Bumba. Banda ko moni na quartier Bumba. Siko to ko taboye. Ozo bima boye. To bimi wana po. To pesa explication ya ozo to bito kende boye. To keti si lokwa biso destination za boye. To beta boye to bima boye. Voilà. C'est la maman. Asiko tokoti avenir Istek. Pendant Isekini yango. Zaka Istek mais comment Istek? Isekini. Ba option za kuna droit, éducation à la paix et résolution. Théologie évangélique, informatique, gestion économique, et puis médecine humaine, et puis laboratoire, médecine humaine. Comment Isekini? Dans le Longa Institut, et comme université. Président Jérémy, c'est un moto. Moto, embouteillage à DGC. Les autres qui n'ont pas de bimi kuna ti na baré. Pas moto belé boy pour l'année. Qui ne comme marabo. Que bima ti na baré ndenge za bongo. Mais la droite, c'est toujours comme Mabaya. Toujours, place où tu as Mabaya, surtout comme Mabaya. Banda kusukwe bomba mina basima nango. Banda bomba basima nango. Oh, Nato. Nato. Denin. Tu connais Belé? Comment appelle? À l'Utendele, hein?
Ok, na sepeli. Rappelle-moi, il y a un pas la quartier n'engala. Position Ngai, bah jour moi bandal. Ah bon. Merci. Ils ont développé. Ok, na sepeli tout ça. Merci. Entrée, il y a Isekini yango. Namoni pe bakomi Isekini. Donc là tozaki na destination yango te. So bato basengi bakomona na kati. Comme si on se retrouver hein. On se retrouver. Ah, natangaki ana. Sikoyo tozwa gauche. Otobima sikoyo côté église Kamanda to bitasiko onyo sote bandis comme campagne. Ma campagne. Côté sikoyo. Aux zones donc la droite gauche na biso de ma campagne. D'accord. Avenue Beya ekiti pare kuna avenue. Vous avez au monde. Vous avez mal kolo mona kuna le roi moi c'est kuna likolo bangomba. Biso tokota siko na quartier Zamba. Côté ba kofelo mite. Côté mama mi. Ouais pour. Côté ba fiston Bochwali. Balenzambe, Baidi Badiata, Aboni Kamanda, au quartier na bango. Amedar Mutambai, quartier na bango yango. Kofi, Kofi Zamba na quartier, au quartier Zamba. Ezala Zamba. Kombo, moni partout ezala Zamba. Ezala ba mon frère wana, ezala ba champ de tir to moni wana. Ezala ba mbudi to champ de tir c'est bandoki ko yiba ba masango. Voilà. Ezala Zamba. Yo côté au quartier. So ok, tout droit, Kiti. Si au Kiti boy avenir maman mi yango wana. Côté ko faire coller là. On m'a dit ça na lemba, bayaka côté. Ba quartier soko mati okota pale ne mar de kuna omoni kuna likolo komona wana ba chaîne wana attention yango wana kuna nyoso te likolo banzela ba kati ezali okomati kuna sikoyo kasi tolekaki yango wana ayo bakamarade na biso edi badiata ala bango wana sikoyo tobimi sikoyo église ya Kamanda église ya Kamanda eza ni Kamanda to Kamanda komba mutu Yaya Boni Kamanda, on va dire Boni Kamanda, président Boni Kamanda, l'église à grand frère Néza pasteur. Ils ont une érosion moko awa munene. Lenge kunda mabuto ko ndima te. Ils ont une érosion moko munene. L'église à Kamanda yango. Donc à somme tabi OK ma campagne avant de l'école. Et comment référence hein? Direction Kamanda, direction Kamanda. Ah, bonne église. Et mon érosion OK. Yango total yango na. Ils ont la caca, mais on est en clôturé.
moni awa bana poto bamona érosion bamisu batikango ti lelo ezaka oyo bakenda ezalaka na église yango nazwa risque ya kotonga boye te mabele ozone ezalaka mabele ozone ezalaka pena nini ya baérosion militaire eza lokwa amonga fula te oyoki mama ndenge alobi mama abi mindele so bakoti esika odo ekoma lokwa découverte na bango moko boye namoni mama oza natif ya kote oyo obotami kote osambela awa bamindele bayaka mingi mama basepelaka bazokamwa des années ezokende te eza kaka encore peseli mwa lokwa libala base do soma ekoti nango na se ekotaka nango na se ke soki mbula ezobeta ezokota nango na se ya moke bilangi bilo ezokola donc bana quartier oyo boza libanda bomoni kamanda na biso ozotika yango siko kuna eza nini école bana ekodim A B C D selon le âge ok to continuer maman merci comment maman nani maman Charlotte ok merci maman tolelaki bomona quartier na musika le garçon Michuri garçon Paris moko moni awa terrain moko basket ezalaka awa totala ngo na musika po tokokita boye ezalaka libanda balongoli yango ezalaka awa bana baza kobeta basket awa libanda bongo terrain na kuna tozomona tokita moke wana pena donc bavie pena donc seke yalelisa singa baagence pambapamba te ye aza na ekoto oyo azalaki directeur ya bureau ya kofi likolo akoma kosala na maître mark ekila ministre mwana quartier na biso mpe kaka awa sikoyo omoni kote touti na quartier bumba suite nango nalakisaki bino yango kuna eza zamba bapunda kuna ndenge baclotire ndenge bazosala cercle épique ezalaka pena banzete okomona eloko moko te nde eza lokwa mpe elanga na ndenge bazoteka yango donc vu do ezomonisama mabelana donc parti bateki déjà donc nyonso tout donc bateki bandako wana mpe baimmeuble wana tomona eza kaka na kati ya te yango eza sikoyo na quartier bumba bandako tosukaki liboso ya tokotaki na nsima te kote mo tokotaki ezali lokola érosion nzela yango ebimela awa donc érosion oso oyende oyo obima fini oyo tozali okiti boye ma papa omati na mai kuna obimi na kando wano kote ya ere érosion kote mwa campagne kuna oyo eza avenue Miabi avenue Miabi yango oyo bosabone pe opandi video opandi obisi bon pe basabone bapanza lisusu awa moto akomande transport ya makambo nyonso tu aganya na bagrand car surtout na embouteillage ezalaka makala ezalaka na pusu makala ekomoya na moto embouteillage eleki moto akoma ofacilité wana tobimi lisusu continue close tozongi de l'école tozalaki kuna na entrée Matadi route Matadi tokotaki steak tozongi susu na route na de l'école awa église ya Kamanda sikoyo place tozalaki kolo quartier
oyo babengi Musei parcelle mosusu ezali awa banda clôture oyo nyonso to ti kuna na nsima oyo église kamanda yango église kamanda yango église oyo ekenda sango ya lelo te ya lelo te retrouver pena kamanda bamoni wana ndenge kati moni oso na nda libanda bamoni rosio eza kaka moko moni rosio moi nde mama na alobi ti mama na expliqué non tunabangaki na bile kotonga pembeni rosio mbo okanisi ekodinda des années evanda bongo des années evanda bongo bonjour mon frère awa sikoyo na mire ya pembe epai ya era mobutu nayebi te ero yo botamaki buda epai ya kasongo mokunji azalaka première histoire ekimi première commissaire d'état papa bamosei wana mpasi na bavandi awa ezalaka mpa ya kasongo mokunji première commissaire d'état era mobutu awa mpangu ne yango oyo awa tozokita kaka oyo nyonso ezalaka te oyo nyonso donc bango moko bamasa bana poto bana mbinza bana poto bayaya bakamarade baleki totikaka yango te tozobwendeni awa ezalaka baro ezalaka onia komona ezalaka onia bara quartier ezalaka bara ezalaka moko na quartier otalaka ma campagne ezalaka mpe civilisé na mabebele sikoyo so okoti betubwa zamba kote ya makofi bamise nyonso tu baleka na quartier la te soki baye maki kuna pa mama mi bazali koya kose détendre awa bamise nyonso to akofi oyo nyonso aleki mpa akofi ayebi awa ya kala oyo bagénération ya suka ntango mosusu ya baomba nde ntango mosusu nde awa bango nyonso tu baleka awa bafali basoleil bamodogo basame baburo bango nyonso tu bayebi oyo nazoloba oyo onya bayebi ezalaka vraiment référence ya misa kofi bayaka awa po kuna ezalaki maki ezalaki kuna soki bayeba bazali koya kose détendre awa sokoti boye limiti kuna epa bakofi boye na kati boye yango zamba sokoti boye bimi kuna tipa po nzela mpe sokei bimi kuna na berosion wana kuna ntina se kuna erosion tozobenga eza ya litio te tozoloba nde ndenge mabele eza pante en vrai français donc mabele eza pante erosion te na ndenge mabele eza pante yango tobenga yango érosion eza lokola ndenge ekomaka na mboko soki kulu na yibi moyibi soki moto acravate ayibi adétourne soki toloba yango na français bien avenir lufungula yango avenir bavile biso siko jazz yango sokei boye petit robima ti bakote tozofonce sikoyo avenir lufungula yango tozofonce boye ti vers Saint-Luc namoni tozwela boye lufungula tolakisa ma campagne na kati boye après tobimeli na avenue ya mai wana tomati ngomba tokomi Saint-Luc mbala moko vous comprenez ose toke boye ezaka makadamu kaka tokota siko lufungula tokota lufungula bamona sundamba bandako bamona sundula koto bamona susu
Erona peut autant na Kilimani. Au Kim au appelle la rakar pour dame. Na ba master bo beti mako. Na masa na. Wana za bien. Masa na Carlos Kalayani ana Paris. Na se rappeler les sous nzela makolo. Moi to koti nzela bapunda. Carlos Kalayani na Paris. Numéro 10 Maradona. Ezala bien so boza ngoke yo. Kwa Corinne Mafuta. Corinne pe na ba Paris. Bozo mona Ogindia ina Canada. Donc bango na famille. Ba yebi ba Lomé. Bon ba yebi pena donc ndé no ba Johnny Ndonga la yebi très bien. Champion yebi très bien. Champion Luzolo, ministre belge. Ministre belge. Donc à venir on yango. Tout ça ba raccourci hein. Mwana wana papa la rakaro to kenjari ya. Wato zo kende ba. To liango to damango. Ba tige mo bazaka ko teka boy. Côté à régie des zones na sima Kilimani. Tous les larans au danger. Danger. Si ça bon, moi pour côté même bon minerval pe. Ai wana ko tesa lo ya roloka mbongo na so sabatala yo. Soko liango ils ont raté. Nzambe ba pena ke parasa la sacrifice makasi soko lango. Ba lianga ngo na cité na je moko mundele yeyo na beti na Keba. Et comme il passe. Voilà, toi que papa leki kozala tete pa noko. Wana komona kaki kozala te. Ata moto la kaki oyaka na juste oyena moi l'écart. 12h juste comment 11h45 habité na tu peux utiliser. Ukoti lufungula na kati siko. Pembe nozo mona na kuna sa avec les pics nenga teki. Côté na sema mon frère na sema kuna mon fléri. Au quartier du match kanga na mon fléri. Monika un jour soki pena makambo mboke vandi makambo vandi bien. Bandilo za ba raccourci moko nyoki mon fléri ko tika papa mimbala moko. Mais lokola architecte wa sala Congo na habité. Bon, petit cas, tu es président Jérôme, on est les okolate. Mais les okola. Kalaba, ton anda, pour toilette, Zara Libanda. Le loco, quand on a la chambre, donc maë les okola. À l'époque, maë les alains à niveau, le bakami. Donc, j'avais la découverte, c'est n'habitant ville en assis pour mon on s'est fait la fort. Mon émission j'ai reçu Maëlo Wapi. Congolais Maël. Nous avons appelé ça Congolais Maël Belé. Avec la bango ya moi. On vient aussi pour place Mutuka les alliés. Sipo jazz. Voilà. Autant que côté terrain basket on a toujours qui avenir et bien la boy. Ah OK. Ce qu'on est toujours ce que faut toujours à droite. Nous enfoncer ce qu'on quitte ti ta mai voilà na titi seli. Pas la vie c'est pas avenir ngo. Amoni. Pour ce to côté de kuna tonga to bima boy. Ko foncer boy. Kongolo Mobutu. Mwana Mobutu Saddam Hussein ndako nezalaka ntango azalaka na ntango papa nazalaka na pouvoir oyo bengi roi Dubaï omona bato ya ndenge na ndenge bakota bamizisa wenge bakibinda koye bazali koye bapapa wemba baza kosala défilé awa mwana soki abengi Dubaï abengi donc il faut Saddam Hussein jour moko kala tozoyeba ntango akoya na moto liboso ya lycée tobongisa wana na entrée wana bato nyonso to bapanzana ekozala po ntango basodani bayaki bagarde ekole bavie casino bage batika biso mais ezalaki danger mwana mokonzi akwei yo nani otala ye topanzana biso nyonso tu donc babosange tozaka bato akweya na entrée wana na moto po ye azalaka mpe turbulent ye azalaka mpe na turbulent oyo bavie nyonso okoti obimi kuna osoke bobimika na cercle république moi cercle république nde basokoli yango kote bateki yango wana bazorabote yango sikoyo bato sikoyo babanda kotonga sikoyo oyo nyonso tu quartier mwa campagne
ma campagne. On est dans un peu, on est Juju Kaita. Donc, quand on a Zala, ils ont quartier, moi, Robanga. Benoît Louyeye. Yeye. On a une image. Baptiste Anne de CPS. Une image en haut. Bébé Makawa. C'est la radio. Okota, bébé Makawa. Oh, na radio, na yoka kika na mona kite na te vous Nadine Matita, ozo na biso yango. Yo moko zo bo juger. Ozo na biso yango. Ma campagne na bon yango. Ma campagne. Tiens, ma campagne. Yango. Yo, na ndenga kinto bakali kampa. Ya, li kampa. Après li kampa ko. Aso ok kuno tout banjelo nyoso tout ezobimaka o so ezobima pe na 20 de l'école. Ezobima kuna na cercle épique. Venanga mon frère Bibende. Bibende ya talo. Nsoko bestino bilele. Alors Patrick Mbinzo, nayebi kozana bakina wa. Ozo sala ka découvrir na quartier kaka. Destino bilele. Ozo la tsara zone kaka quartier na biso ndenge nezali. Quartier bobunga kala bokenda kala. Sikoyo ozara roya awa. Piscine moko ezaka wana. C'est pas tous pepele. Ko biso to kota bo. Pas pepele ambetolo. Eza bo Sadam azaoza bo. Nzelo so keboe. Église bo ezaka ya Mama Deborah. Ba jeune beba zako sambela wa ba passer bo fo. Passer telimbula donc ebele to zako ya wa. Yo bika na jeunesse tant ma kamoke bimi. So koti boye. Kuno basko réérosion. Na biso le destination za kunati. Biso destination za ndebo. Tous à droite. Tous à droite. Automatique. Pas tous pepele zaki boye. Mais c'est un qui est sur la piscine. La piscine. Zaki au felo ya futambo. Et wana siko masa na biso Alain Nzambe inda zaki mukonzi wana na ngwaka. Bakonde bazaki kokonza. Moya kotanga bato za okende kuna ezate. On a tangi ka po yemo ko bitongo le ya mbetolo yemo ko die le père à comprendre. Ouais. Benga Dieu le père. Zamba zazo wa président Jérémy. Asi. Azara e mo Nzambe. Yango wana ezaka ba sirno ba ndenge zala kaka. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Mama lelo, mingi na katia mangomba. Bilingi lelo, mingi na katia mangomba. Losombo na bango, tambe bisanga libala. Losombo na bango, tambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela masala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na katia mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Lubungisami ye, lubungisami ye, libanda maloba na Nzambe ye. Eklesi kumi upisa moto bisa konifo bapisa yo moko. Tokomisi beklesi lokola. Yango edimi moni prince avait de l'école toyaki. To côté là qui on se connaît le fungula to venu de soir. Au clôture nous surtout au mona wana.
kuna nyonso te yango babengaka lolo la crevette na liboso sikoyo eza na ndenge ya restaurant place papa ye batournaka film na la vie belle à la découverte Tintin Kana ezomona kaka maître coréen Massamba tozosala kaka quartier kaka le grand Yakuza maître Thierry Chimanga tozotala quartier kaka maître Guy Bosana tozotala quartier kaka Ngambe Mimi Kachamankoi tozotala quartier kaka maître Joe Chimanga tozotala quartier kaka donc moni wana bachambre ya likolo wana bachambre ya lolo la crevette baflati na ye yango oyo clôture nyonso tozomona o mai oyo mai oyo ebandi kuna eleka awa mai oyo ekenda ti ekenda kokutana mai ekona mofleri wana matima ya makelele elekela awa oyo nyonso lolo la crevette oyo nyonso to clôture tout lolo la crevette ngomba oyo tant tozalaka bana mike tozomona ngo ngomba moko donc ya sikoyo ngomba mangengenge okola mwana mpe ezalaka na makambo nango akokola mpe ezalaka na makambo nango sikoyo na mwasi oyo natieka adepa nasilisi yango mwasi olobi na ndako nakendeki kuna na lolo la crevette kuna kota seliki babeti yo omataki ngomba wana ndenge nini kokoma nzoka nde ngomba moko ya futa jalo mpenza nakosa ata 50 tour prenant na mokolo kaka olemba na wapete On vient Henri Moquin à Londres. Toujours découvrir le quartier. Donc, on est à route de l'école. On a fait de l'école. Tout est fait de l'école. Yes. Tout vient de l'école. Salo pe batongi yango sika na lolo la crevette ezalaka te. Eza salle de fête. Eza salle polyvalent. Bata ba conférence. Bata ba église, bata ba fête. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Margot Maléo en Allemagne. À quartier Yangoyo. Pour la découverte, kaka. Bokota, beau s'abonner, beau partager. Oyo, fait le lac avec une grande marmite. La ciment, une grande marmite. Ah, moi je fais batonga. Les apuna, la salle, les apuna la kati. La guima kwikila. Awa siko to bimi na Saint-Luc. Saint-Luc yango bazo tonga ngo siko ya sika.
Saint-Luc yango bato batonaki Saint-Luc tomona Saint-Luc yango oyo bazotonga mpe mopanzi lisusu donc bazofongola yango bana babotami mingi bana bakoli paroisse ekomi mokie tofongola eza mpe na ekole na kati mpe Flavine Esther Yanga Mako depuis bomwana yokoma ndeko yango oyo yaya se souvenir encore na Saint-Luc yango oyo Saint-Luc bandele ba je veux ya Saint-Luc yango oyo moni yango oyo azotonga yango ya sika Saint-Luc juste sika tootala comment face na biso boye Saint-Luc Mako Flavine depuis Belgique tala lisu Saint-Luc oyo tikaka Madame Marlise kosa azuwa te yayo pe yango ba gros bisous kolando komona tala su Saint-Luc bolongwa kin kala surtout yo Madame Marlise olongwa kin okenda pote okoma lelo maman Madame Jacques avec de l'école yango to photo katsa to traverser ce qu'on a ngamba Saint-Luc Nasir pour la lelo on a activé nos quartiers ma campagne ma campagne ma campagne za monene ma campagne muke ndenge basengelaki ndenge pe tosaleli ozozela bapele na bino mosusu bobenga bokommente bolike sabongo tokatisa na ngamba TV eza radio te bozomona bino mo bilili Saint-Luc yango bazotonga yango ya sika paroisse yango bazotonga ya sika mpona lelo tosengela mpona lelo osuteli awa sikoyo avenir ezongi bamona entra Saint-Luc mpo ndenge te tozo église entrée à Saint-Luc yango oyo soko okoti na gauche eza école na droite eza paroisse paroisse bazotonga sika yango oyo bazomodernize yango na droite wana paroisse na gauche eza école entrée principale mpe ya église eza lisusu mpe kuna dans 2 entrées mpona lelo osuki awa bozela biso na prochaine émission prochaine édition tolakisa bino baquartier mosusu etikali bosengaki Saint-Luc bobima campagne boyebaki Bumba eza yango mokie quartier yango no zone tobandaki na Bumba nde bosengi toye ma campagne mpo boprécisaki kota Saint-Luc bomona je crois mpe bomona bilo ya sika ebotami po botikaka te na 0 mètre ka lolo la cravette eza wana kaka après parcelle oyo lolo la cravette eza wana